La radio Lisolou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lisolou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lisolou depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lisolou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolisolou.com. Bonne écoute. Eboto badeko na ngai eboto bana bonsomi e bana ya Congo. Lelo tozali mukolo ya samedi na ngonga ya 14h35 minutes na ba ojo na kote ya Maryland na États-Unis, na kote ya Washington, na kote ya New York pe bisika ndenge na ndenge. Lelo pe tozali na ngonga ya 20h36 minutes. Ndeko Alembo la pardo tia micro off ba retour za kozoa ka ipana yo, merci. Lelo tozali mukolo ya samedi na ngonga ya 20h36 minutes na ba oyo pe bozali na kote ya Paris, Europe, Congo pe bisika ndenge na ndenge. Tozali pe na ngonga oyo yo ozali bisika nyonso ozali na pokwa ya lelo to na butu ya lelo yo. Place aux allez brancher quand na station na biso 3 fois www.radiolisolo.com. Na sous-division ya mon pays ma patrie oyo kambame pa na ngai ndeko na bino frère na bino l'impresario Joachim Zambwana Pakundungu le grand bisika oyo na DCG ya kafu oyo tokolobela. Moko ekozala kaka introduction na yango peut-être okenango ata semaine mobimba. Na mususu pe nazali na invité na ngai ndeko Alembola o bandeko nyonso sili koyeba moko ya oyo molimo ya mfumuki mbangu elati molimo oyo ezalaki promis ete bana o bakoya ngai moko na ko travailler na bango banani bana bilaka bana bansilulu bano bazana promesse ya komona clair na makambo etali mfumuki mbangu contrairement na batu oyo bakanisaki ete bayebaki mfumuki mbangu mais lelo yo vérité bali ko yebana ete les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. On peut rien faire. Koti kozanga ko sepela yango mais ozana choix mo côté mela yango ndima yango yoka kaka mona kaka makambo ya nzambe makambo molimo ekoyaka na ndenge nango ekoyela ka to lobiteke ko discuter te passer foi biso biloko ba foi oh ça c'est la corruption mentale. Il ne faut pas raisonner ba botolio ki bomutu na yo ki nzambe na yo ki mayele na yo nyonso ba yebise ko raisonner ka sute landa kaka aveuglement mona kaka tala kaka yo kaka kolobate biso biloko ba foi o to timbeli yango to moni ete yango na mondele a coloniser monde entier parce que mondele la capable ko inventer et que konaye moko boye balobi foi yango ndimela yango landa kaka yo kaka e biloko comité na ba religion nyonso o ebengami ba religion chrétienne. Outillage munene bakosala ka ezali la foi. Croire seulement aveuglement, pas de débat, pas de sujet makamoli on va discuter ka yango te c'est comme ça ou bakoya ko botola bino ba belé on ne discute pas. Bien. Bana bilaka biso tolobi foi na bino bolia. Ça nous concerne pas etali ya bino moko makambo jomo kenata loba kete ba africain tamba ya côté ya biso bonzambe balona soto sambela ka miswe kangama. Minajoute fongola ki misu totali boye Bible comme na maboko na biso ba bele na biso nyonso ekei na mondele nkita nyonso comme ya bango. Donc on a cédé nos terres quand on priait mabolongo na se sikoto la na mondele mabolongo na se to comme bakoka tozo waso kendete. C'est là que nous sommes. Mais bato belé pe na bande bosili ko yeba ete lelo boza ko s'attendre que débat oyo bande ko kimbangiste bango moko na motema malamba prometa ki biso ete bakoya pour ba expliquer biso les 12 zones d'ombre oyo to lobela ki banda ko boto mfumi bango ti na liwana ye polémique c'est polémique oyo polémique biso toza suko benga mo polémique te mais toza na bobanyi moko te pour dire que des mensonges c'est mensonge.
On s'attendait à y aller là. Si demande à bango mobiso to luka ki bango te bango ba loba ki bakoya. Mais je dois vous informer que baza koyoka ngai na message ba pesi ngai na pesa bino ete ba koki koya na ba débat oya ba polémique ya pamba te parce que bino nde ba to joindre bango mais bango ba joindre bino te. Et ba moya bango pe elo ba ko ya ko justifier te sinon ki bokene ya kotanga ba mikanda o papa dangenda akoma ezaona comme ça bozo ba réponse na bino. Mais pour na bango mabakambo ngo ezana mikanda o ya les livres verts o papa dangenda komaka eza débattable te ndima kaka mona kaka yoka kaka landa kaka c'est ça la foi. Ngape na répondre ba on a eu batuko biloko ba foi o ça va baza ko respecter foi na bino. Limenyo kuna ezali mais sikoyo to le bénéfice que la trajectoire de Mfumukimbangu o eza ko pesa CV na ye biographie na ye po batu ba ye ba un peu balina ko somba soso eza la kata sakete bimisa soso na libanda batu ba ye ba analyser yango kuna pe to ko kendete. Bref lelo masolo oyo ya Mfumukimbangu eko zala te na modèle entre radio Lisolo na radio Ratelki ndenge balinga basala ngo ndenge publicité ekei ya trop bata Ratelki basala yango bato balanda Ratelki boyebi bien que boza ko zela radio ya Ratelki ezala connecté na radio Lisolo poto sala bridging bébé tikia esimbité ngai naza commentaire là dessus te na passer un message na ndenge elekelete bambuta oyo bakwai ko sala masolongo baboyo na bango ko ya ce n'est pas que bakimi mais balina ko finga maté. On les a donné sous l'option. Bino le modérateur na bino. Comme ça modérateur so muni mtazo finga akokata yeto akotia makele keto lingi yote po za kotia makele. Biso to obéir. Kaka baboyi pe kaka. Alors on arrive plus à savoir quel veut le Kimbangiste au juste. Kuna page na to kangi yango. To za lisusu bana mikete makamotali Mfumukimbangu. O no sa ko tenter ko privatiser yango. Mtuana a se limiter ba bordir na yeke lupango na bandi awati place sukeli. Mais biso to lobete Mfumukimbangu aza ba bordir te aza infini mutako iko limiter biso se Mfumukimbangu akotikala ko mona na te pe akozala te. Donc na place wana de na invité ndeko Alembola oyo batumi bosili ko yeba ye déjà ndenge na uti ko loba tango na ko pesa maloba présentation na ye akoya ako expliquer makambo belé concernant vision na ye ndenge na ye aza komona ba makambo etali Mfumukimbangu na koma kutana na masolo Mfumukimbangu na koma komi mwana bilaka to koyoka ba témoignage na ndenge za kana ba église pe to be ka batu yaka to yoka yope ye pa koya awa a se dire naza kosenga bate belé boya bokota mpoete boko kakoyoka ye botu na ye pe ba question na lingi lisu ba biloko te zambwana azo koyela ka biso batu sur classement na ye ndeko ale akoye so relation nga na ye to ibanité quelque part to vanda pe quelque part te na PC formation moko te ye pa PC formation moko te mais ba mpeve kaka ekutani kaka boy. Donc biso nyonso to koyoka ye to ko pesa espace na ye voilà kota avant parce que nous avons deux émissions so qui to aussi na section na ye jusqu'à quel niveau na limité tenté so ki okota na retard ko maloba muke so ipo okota na suka to continue pas ko pesa maloba. Donc boyebi ngai très bien que émission na ngai même si batu bakoti te na tete karanga moko. Donc il n'y aura pas question to kota to koyoka enano papa mayamba pe na sili fois pe mana yepe. Il y aura un temps où même chose ko benga na sili za kota te un homme averti en vaut deux qui est espace no ou bien zali mais muta ko yamba pe azate parce que bibo futa kabisote mais to ya ko sacrifier batana biso. Donc batu musu pe fa pe maka eza passe yo yambaka batu pour 3 heures de temps. Donc kota avant au côté au kanyi place na yo au kanyi kiti na yo. Alors deuxième sujet to kolobela o boza kozela beaucoup plus ba o boza la caméra na Facebook bosili ko yeba yango déjà to kolobela la terre te mais l'éther na pluriel de Gondwana. Komba Gondwana batumsuna ba yoka yango te boyoka komba Zambwana lelo boyoka susu Gondwana boto l'éther de Gondwana to ko kenango lelo ti lobby ko continuer ok bi peut-être au côté na semaine prochaine parce que tozo tenter to comme livre Mfumukimbangu alors ba puzzle ba élément nyonso oyo tozo komona ete awa vie des ali na connaissance to récupérer yango photo ko lobela ngo poto insérer yango po bana biso 12 ati na sekuna baya ko tomba masolo biso to rataki na bambula nyonso to komi bampaka to komi na masango ya pembe partout. Donc nous devons faire attention à la sujet au tozo ko yakana ngo. Et quand dit qu'on apparaître loko ya pamba la Gondwana c'est quoi?
mais lelo na lobby précisément et bana comme un peu moins clair pourquoi yo mwana Congo faut ba que signifie la Gondwana na bo lobby boye na zaja bande ko belé ba kotelinga awa fona pesa ba maloba ba pesa biso ba mbote si maneta ba kozong stanga maloba nde na kokota na détail ya moke concernant la Gondwana et puis na kozong sambala moko antenne to maloba na priorité ya l'invité du jour a passer l'empoken na kimia nyonso boye to bandi d'abord na ndeko alembola mutazali l'invité du jour ndeko alembola tia micro na on comme ça yo zwa maloba on se présenter na yo na nini na ko pesa so outline to pesa so page de contexte nini na ko lobela na sujet ya poko lelo po okota ba détail ndeko alembola na peso lo eboto na yo ko ndeko kumulo nini peso mbote na ndeko Facebook Congo to zape ko pesa mbote kuna me anatanda ndeko ale eboto na yo kuna eboto papa na ngai bote mingi na bandeko nyonso bazali kolanda biso ngai kombo na ngai alembola sujet toko lobalelo ezali ya bae nyonso baebaki kina ya fumuki mbangu te oyo elingi kolakisa kina ya makila ya biso bakongolais lelo bakoyeba kina na yango papa na kozongisa malobe pai na yo tozela kaka tango nyonso tu ekobanda e bana bilaka nyonso esika bazali bakoyoka pe bakimbangiste oyo balataki kombo ya kimbangu basalelaki nango etonga bakoyoka pe makambo na bango po tozali bandeko tozali makila esengeli tozongisa ya biso makila po ete tozali bana ya nsomi na kozongisa malobe pai na yo eboto. Merci eboto tokeina ndeko nkumu lonenge à partir ya Kinshasa oyo tokopesa ka félicitations na ba courage belé pona komona ndeko na biso azali na kata mboka na biso bongo azala na biso ensemble awa franchement na yebete un jour tokokutana na ba côté okuna na ba côté oyo pe parce que oza déjà kati ya mwana ya diaspora ndeko nkumu lonenge eboto na kuna partir ya Kinshasa. Merci Matondo loboko na motema na kopesa nga maloba. Oui, na ba pesi ba mbote na ngai pa baleki pe pa baninga loboko na motema na bandeko ya mosala ya misatu kasi losako na ngai na bakulutu nyonso bazali liboso na ngai po te bazongisa nga sagesse. Kombo na ngai ezali nkumu lonyengia njei lompompo médecin triade. Nazali monganga na médecine triade na ye na médecine triade yango nazali mosali ya spiritualité mosali ya science mpe mosali ya esika tofandi ponte tokoka kosololaka c'est-à-dire nazali nganga ya nzambe nganga ya science pe nganga ya mobongisi bisika tokofandaka po ete bokolongono ya nzoto na biso ezala nazongisi malo. Merci na banza bajou ezali koya tokozana besoin na yo poto solo makambo etali Ebola na koma bino boza ko réussir ko sala traitement ya eloko oyo quelque part ba inventer le biso pona ko kosa biso ezali biologique ezali naturel alors que apparemment tokolinga pe ko yeba koma boko réussir ko traiter eloko oyo ezali naturel te pour traiter naturellement qui est Ebola mais oyo ezali page du jour te mais na yebiete ngana felicitaka yo na mayele oyo bankulu bapesi yo concernant kosolana banzete donc wana franchement na poko lelo pesoki to moni likambo ekozala na tangente eleki mpe na pembeni ya angle ya yikamu concernant comment to yiko piluka na masolo lelo soki eza kosenga mpe mwa spiritualité etali banzete ba masolo na biso ki na masolo gondwana en tout cas tokozana besoin na lelo na lobby. Alors, boye tokei epa ndeko Facebook Congo de to yoka epe oya yo eboto kuna. Eboto mbo. Na ningande olu bana Congo na ngai ko ba Facebook a Congo za raibele. Donc, na ete so Congo di marata na benga abu, na benga kwa. Donc, Congo za kulungu wa makongo katiopa. Koso lobika ka Facebook, ba Facebook eza kembele ya Congo. Bon, merci beaucoup mbote na bino na pesi bino nyonso mbote na zoki mokano ke partout bakologela kungu mboka na ngai soki naza disponible donc il faut
mana mona ki thème ezaki ya mfumu na biso mfumu kimbangu na bandeko na biso ya vert blanc yango na franchement qui n'a participé lelo mo bandeko bayete mais merci beaucoup na pesi bino na bambote sur l'émission Toé parce que sujet du jour est gozala il y a le sujet mususu bien même sujet voilà merci. Merci bandeko sans plus tarder émission na bani na poko ya lelo place émission zali ko bandela to comme d'habitude to zana invité ndeko Alain Mutu akozwa maloba na ye mais avant na pese maloba na ko préférer na rappeler bino était d'émission oyo kozwa biso ba jour ebele pe ba semaine ebele pe merci ndeko Alain ndenga ye to kozwa pe na besoin na ye poto bato to bana kosala pe insertion na ba makambo etali oyo to ko découvrir pa na ye na ndeko Kumulo Nienge to yebi biso nyonso koma ekozala concernant la Gondwana. La Gondwana eza introduction mukeka kana ko pesa bino ete Afrique to continent na kale zaka na kaka moko mabele zaka moko to koyeba tanto kota ba détail comment est-ce que eyai ko komela ba continent ebele mais partie ya biso za concerner biso ya deuxième continent parmi les deux grands continents existaka moko bengamaki ndenye boyi koyebango l'Eurasie et puis moko la Gondwana. L'Eurasie ya komte kipaki nord nyonso Amérique ti Europe nyonso soko zu bango ensemble au squeeze au kangisi bango au pressé bango au mona bazalaki esika moko. Et puis soko zu Brésil, Amérique du Sud nyonso, Australie, au zu Antarctique, au zu Inde bango nyonso soko au pressé bango lisusu ensemble ba ma ekini o kangasu libanga moko libanga nyonso wana ngoni babenga na kombo ya Gondwana nde place wana ba masola seko lekela na tango ezalaka ensemble na tango yo kabona na efe na yango na koma to komi na place to zali lelo yo ko mamfu mukimbango ya ikoloba ete ye mukonzi ya baindo nyonso nde okoyeba ete pourquoi ba noir ba se retrouver presque partout que na Inde ba pyramide za kuna construit par des noirs okena Australie ba aborigène bazaka ebele ba silisi bango to yoka ba na Australie il y avait des noirs de ba noirs on dit ba kenaka ba musuba tanta ko ba kenana na boîte ba salaka boy na boy mais lelo kati na Gondwana okoyeba koma ba masolone sona ezalai comme ça tant to bana ko zonga kana ba raisonnement na biso ntake congolais ndeto bana ko éliminer ba makanisa to zaka nango bana kasai baza ba boye o ba Congo boye na boye ndeto bani ko kemesiko na niveau un peu trop large. Voilà pourquoi masola Gondwana et koya ko kabola biso na ba différence nyonso to mi pesa ka biso na ba question za rango pourquoi ba noir baza ko se retrouver na Amérique du Sud. Est-ce que ba utaka na Congo ba kena na esclavagisme? Pas nécessairement. Gondwana ndi mta ko kabola biso na connaissance wana. Alors na zapena ndeko akotelinga a ndeko David Bianchi ona yoka ye mwa kala penza mena sepeli minko yoka yo awa tika pe yo pesa biso eboto na yo parce ko zo petano ya pro na makamyo se koleka na poko lelo. Si bien que tu le makama kimbangiste te bazaki l'invité du jour te mais curieusement c'est comme si tu peux remplacement na place na bango ya muto akoloba bakimbangiste te na akoloba mfumu kimbango qui n'était pas à notre programme du jour na changement to salé mais toke et pas ndeko David Biange et boto na yo kuna bisika no sali on se présenter na yo. Merci papa Zavona mbote bandeko nana za papa David Biange donc naza mundimi papa Simon Kimbangu mais nandimela papa Simon Kimbangu parce que na sala ba recherche na yeba aza nani donc de ce fait ba recherche wana na sala ngo à base ya témoignage ya maman nanga parce que maman nanga a vécu un miracle sur papa Simon Kimbangu donc na kozala na bino na émission naza curieux pour na yeba oyo et puis maka parce que ba recherche pe sengaka oyoka après on sera analyse il y a point de vue parce que papa Simon Kimbangu aza multidimensionnel mais na kamwaka mingi bino na radio na bino na ndenge bolobela kae mais boza na droit na bino kolobela ndenge boyebeliye mais tango balinga tango basala ka ba recherche faut pas kende sur des bases il y a mission il y a œuvre na makambo ya apporter Simon Kimbangu donc mungana za curieux na kolanda bino na ba débat na bino donc merci mbote na bino et je vous souhaite bonne continuation.
Merci dimwe voilà un kimbangiste modéré oyo azana curiosité ya koyoka pe baninga pona koyeba place ni to bebiseli to yiko bongisa pe to bongisi et puis mboka etamboli na ba modèle wana. Merci pona koya ndenge yo moko se présenter to yokio. Alors nazongeli ndeko Alembola bandeko bobo sana te kombo ya Mbola, c'est une curiosité aussi de ma part parce que Nkamba n'a jamais existé na taba mfumuki mbangu na kala Nkamba pe zaka na village te. Mais zaka cimetière la cimetière de Mbola. Maintenant nazo komona muto yeli biso awakuta na mfumuki mbangu kombo na pe Mbola lisusu. Est-ce que ndeko oyo c'était Nazaro qui nous a combo ya Nkamba parce que Nkamba frère comme nous ali Mbola. Yo pe comme nous siko Mbola. Mais to yo kayo nanu to pesio pasola poketi tango yebisa biso te siko bozana ba question de to bana kotuna ka ba question mais tika to yo kana no mpokenyo so na ndenye okopasola ngona massive to bokuta ni bwa yo na mfumuki mbangu selon programme yo yebi oza kotea kabiso to bone déjà na Facebook ba place nyonso pasola poke to pesio micro tita ngozongisa biso ndenye kolingela Matondo Mote bandeko nyonso bazali kolanda biso na moment oyo na sepeli mingi ko kabola oyo ezali ebele bazali koloba fumuki mbangu e mingi bazali koloba neti bandeko mosusu bazali ngai na benga ngo ignorance te parce que tozalaki bana oyo tozali kokola toyebaki te esengelaki na biso tosala ndenge tokuti baboti biso babiso bazalaki kosala esengelaki na biso tolanda oyo nyonso ndenge balobi ke mwana ifo koyoka bakolo mais lelo oyo papa oyo biso nyonso tozali kobenga papa fumuki mbangu tina ya kobenga papa ezali nini tina ya kobenga papa ezali oyo ezala moninga na ngai tozali na mbula moko tanko asili kobota nazali na droit ya kobenga ye papa po ete azali makila na ngai oyo esili kosopa pe kobimisa ye moko kati na mokili yango tala tina ngai na kobenga ye papa pona lokumu ya komona ete ayaki na mokili asali mosala poto yaka kosala mosala na biso ezalaki nini ya kobota ya kotondisa mokili oyo ezali biso tala tina wana nde tango tobenganaka papa na kobenga bino bapapa po bozali makila na ngai po bozali makila oyo nyonso lelo oyo na koloba ba kimbangiste tobengaka kimbangu pe kimbangu ayaka pona nini ezali po tozali ba kimbangiste te po papa tindaki biso tosala eloko te oyo ebengami église o etonga moko boye tobengaka kombo na ye ye azali biso azali makila tango tobenganaka bakimbangiste babenganaka bakimbangiste église basalaka erreur parce que bazali makila mwana nyonso ya kati na Congo azali na makila ya kimbangu ayaka pona ye kimbangu oyo azali mwana lokola biso tozali na nzoto pe na kati na nzoto na biso nde oyo tobengi mokeli ayaka kokota kati na biso nde place oyo yoki na ba ndenge na bango balobi moto akomi remplir na Saint-Esprit mais ezalaka mokeli ye moko ayaka kokota kati na biso nde avandi kati na nzoto na biso et puis azali kopesa oyo ezali bwanya ezali ya kokende nango na klasi te ezali ya kokende kokoma te ezali bwanya oyo eutaka epai na ye pe azali kolobisa yo makambo oyo yo ozalaki te na tango wana pe ozali koyebisa bato ezali kokende juste epai ya ba oyo meme babimi suki ya pembe liboso na yo talatina kimbangu azali kati na mwana mwonso na kati na Congo po mwana nyonso na kati na Congo ozala bebe ozali koya ozali kimbangu cela veut dire ozali oyo ayaka pona toyoka ye pe na kolakisa biso nzela tina bengamaki mfumu ezali mfumu elingi kolakisa mokonzi ya bakonzi alors koya na mfumu
parce que amonaki ke danger ezali kati ya bana oyo bazali makila na ye esengaki na ye kozwa nzoto oyo ezali deja ya moto po tozali makila ye ayaka kokota kati na biso yango azwaki nzoto oyo ya mfumu Kimbangu alataki yango me moyini ayebaki tina na ye ayebaki ke ya solo penza oyo ayaki azali mobikisi ye azali oyo bato bazali kofukama bazali kosala bazali koloba Jésus Christ mwana na Nzambe Jésus azali mwana na Nzambe te papa ayebaki ye petala tina atikaki ye na mokili ye alobaki na bino na kozonga atikaki bino parce que tant atikaki Jésus kati na mokili cela veut dire atikaki oyo Jésus alandaki nzoto na ye yango omoni Kimbangu atikaka nzoto mais azongaka na oyo ezali héritage ya Congo kozonga na héritage ya Congo ezali nini tango bakataka ye bandeko na ngai bakimbangiste bapapa na ngai bamama na ngai surtout na bamama na ngai oyo bozali kokende kofukamela nyama lelo ngai mwana ngai na ye liboso na bino na koyebisa bino boye Kimbangu azali makila petala tina atikaki makila na ye kati oyo ezali biso lelo totikalaki pe vidi oyo nyonso ye tango bakataki ye libumu na ye ezalaki vidi cela veut dire amemaki nyonso ezali ya Congo mitema na ye po mwasi oyo azalaki na nzoto na ye na bomoto bakabolaki contact na ye mais ye mwasi ayebaki te ke ye alati deja oyo ezalaki oyo biso tobengi remplir ya makila bwania yango tala tina papa amonaki lisusu na kozala na contact lokola biso lelo tozali na contact te soki lelo nalingi namona mwasi na ngai ubela nikobenga mwasi na ngai naza na ba contact oyo tozali komona lelo oyo ya ba telefone tango wana basekaki ye pe tango wana batiolaki ye parce que bayebaki mission na ye te kati na mokili tala eloko biso nyonso toza koloba pe moto na moto esika azali ayebaka ke oza kotambola na nzela tina nini oyo tolelaka Kimbangu ti lelo pe tina nini toregetaka ezali ba papa na biso ba mama na biso bazali kokufa na ba jeune lokola biso tozali kokufa lelo tozali koregrete parce que toyebi te ke Kimbangu ayaka pona biso to garder bomoto na biso mais lokola toyokaka ete esengaki na ye abomba secret oyo ezali ya bomoto ça veut dire secret ya mokili po biso tozali mokili yango oyoki ayebaki nzoto na ye etikalaki ayebaki ke moyini akoki kosakana na nzoto pona nini aye na mokili alandaki yo po asakana ya alandaki yo po ayebaki akotikala kaka na kati na yo te ifabima libanda yango oyoki papa abombaki nyonso oyo ezali kati na Congo engai pona kota na mozindo na koyebisa bino eloko moko bandeko nyonso baza kolanda ngai moyini oyo bino bobengi Jésus Christ akosalaka nyonso oyo bino bozali kotika ye po bopesaki ye mapapu bopesi ye bakolo bopesi ye nyonso po ete boyebaki ye te mais akotikalaka jamais na kosala eloko te kati na Congo parce que soki bango babomi motema bango moko pe bakovivre kate na tina nini na tina eke moto oyo bino bobengi Jésus Christ ye azali esika oyo lelo oyo ngai nazwami na kati na Angleterre oyo nyonso bozali komona ifo koyeba esika nini nyama abandaka pe papa atiaka banyama oyo ezali Angleterre
Angleterre eza ko représenter wapi kati na moto na yo. Angleterre ezali ko présenter esika makila na yo eyaka na sima. Nde esika bino obengi yango Angleterre. Oyo ozali ko kumisa Jésus Christ. Okumisaka oyo ezali mitu na bino. Jésus azali nani? Jésus azali sentiment oyo zwami kati na nzoto na yo. Pe Jésus ayebi ndenge ya yaka. Ayebi ke ye basalaki ye na papa. Oyo ezalaki oyoki papa asalaki Jésus. Jésus ayaka kaka na sperme ndenge biso to bimaka. Jésus pe ayaka ndenge wana po azali oyo ezali breni na biso. Esika mayele pe bwanya evandaka. Talatina lelo bozali komona ke papa mokolo azali kofukamela. Papa mokolo azali koyeba ke esika on azali kokende ezali na litomba moko te azali kofukama parce que bazwa mayele na ye, bazwa bwanya na ye. Moto atikali kaka oyo toza koloba ke soki lelo yo papa akomi kosungela biso po a remplir biso nyonso ezala ngai, ezala yo. Na oyo ezalaki lolenge na ye pe o récupérer mokili na yo mwana na Congo. Bato bazalaki nesika mosusu te. Moto asalamaki kaka na kati na Congo. Nyama yebi esika ye asalamaka. Ezalaki kaka na kati na nzoto na biso ndenge tozali ko représenter. Mwasi na yo oyo bengami mama na Congo. Congo ezali mama na biso. Esika miracle ekotaka. Po lelo yo mwana abima atelema aya kokuta na yo papa ayeba eke papa na ngai yeyo elongi na papa na ngai ezali boye ndenge biso to telemaka to bimi lelo to kokuta ke mokili ezali na mapata kuna mule ezali kobeta to yaka kokuta na mokili na grâce ya papa na grâce ya mama pardon bande kolanga bolimbisa ngai na grâce ya mama to yaka kokuta mokili na grâce ya mabele ezali mama na biso. Mabele salamaki kaka moko esika moto abimaka. Oyo nyonso bozali komona ezala chinois, coréen nini bazali misisa na nzoto na bino. Yango yoki secret ya kimbangu tango bakataki ye po basala ye autopsie bakutaka eloko te kati na libumu na ye. Akendaki na secret ya Congo. Akendaki na oyo ezali Congo. Po ayebi eke moyini soki ayaki lokola sentiment ayaki soki amekaki kozwa Congo seke yende akomi mokonzi na mokili. Bakonyokola biso bakosala biso po biso tozali koyeba te papa na biso nani pe biso tina nini tozali kati na mokili. Me lelo papa ye po azongisa oyo ezali biso bwanya toyeba eke biso nde tozali mokili. Talatina ya couleur noire oyo tozali kolata. Talatina couleur oyo ezali ko présenter butu. Tango ekomi na moi ozali komona ke ozali moto. Biloko nyonso ezali kati na moi. Ezali oyo ezali kobima na kati na moi. Ezali sous contrôle na yo. Nyama sakani na biso. Nyama to adopte nyama. To sangani na nyama. Lelo yo. Bandeko bazali komona lelo onazali koyebisa bino papa lobaki nazali koyebisa bino papa boboyi koyoka ngai bopesi nga mokongo nakokitisa mayele na ngai ebwania epai ya bana. Lelo papa akitisi bwania po toyeba biso tozali banani pe tozala na tina ya kokende kofukama te. Mwana ya mokonzi afukamaka te. Oyaki na mokili oyo ezali ya yo. Biso nde tozali ya solo. Ba oyo nyonso zali komona na mokili ezali miracle oyo yo zali balobi bazoko kendo lakisa yo miracle. Miracle ezali oyo yo moko koki kosala yango soki oyebi puissance ya liloba na yo. Likolo eyokelaka yo. Mapata eyokelaka yo. Mbula eyokelaka yo. Mai eyokelaka yo. Nyonso ezali na yo. Kotala physique te po mondela tie yo azali oyo ya yebi yo. Ayebi yo malamu kati na nzoto na yo. Azali sentiment kombo na ye. Oyo esalaka nyonso. Olingi olata malamu. Olingi olia malamu na ndenge ya lokoso. Mondele azali kati na yo. Pe azali libanda na yo. Alandaki po
azwa ba sentiment na yo alandaki po azwa bisengo na yo po ete yo tikalaka kaka kolelaka na yango papa na ngai papa azongeli biso pe lelo oyo bayaya na ngai babimaki liboso bandeko na ngai babimaki liboso bapapa na ngai babimaki liboso na kozongisa vraiment bolingo mingi epai ya papa na ngai Mangongele parce que ayaki kolakisa biso tina oyo ke papa Fumuki Mbangu ayaka na ye alakisa biso pona nini biloko nyonso ya valeur ezali epai na biso parce que tozali motema oyo ezali ye moko makila na yo ezali makila ya nsomi ya mwana ya mokonzi metala moyini aye po afukamisa yo lelo bokomi kobota na bango lelo bokomi kovanda na bango lelo bokomi memi kosalela bango mwana mokonzi akomi kosalela nyama oyo azali mosisa na ye azali même pas complet lokola yo ezali pasi pona bamama na ngai ya bakimbangiste bamama bino moto bobotaka biso papa asalaki église te kasi mama oyo azalaki mwasi na kimbangi ya kimbangu asalaki église parce que akosamaki alandaki bisengo na nyama petala lelo oyo bazali kofukamela nyama esalaka nga pasi ya koyoka eke bozali kosala oyo bozali koloba oh Jésus Christ mwana na Nzambe kimbangu profeti papa na ngai yo koki na kobenga ma profeti te ozali mwana na mosala te ozali complet likolo na se ezali ya yo talati na papa salaki mboka o Congo bakoki na kobwaka bombi na kati na Congo te bandeko na ngai otika kobanga ezali bino nde bana ya nsomi ezali bino ba congolais il faut boyeba eke bino nde bozana kle na mokili mais tant que bozali teti pas sûr koyela biso papa Fumuki Mbangu alobaki pas koyela biso ekozala même koleka soki na génération na biso ba papa ya lelo ba koko ya lobi soki toyoki te ekozala mawa pe pona bana o biso toboti mais lelo biso il faut to stop na kati na makambo oyo parce que nyonso eza kowuta epai na bino nyama azali na eloko te ezali lokola moto na yo etondi kaka mayele evandaki na mayele nenge papa asalaki mokili na ye po enjoy mais atiaki biloko ezali lokola teke oyo yo lia il faut ya kokuta ngo na poto oyo sala il faut ya kuta te nyonso ezali lokola mbisi bazuye na kati na mai batie na aquarium azali kovivre lokola za na mai menzoka azali na mai te mais esengelaki na mbisi azala na kati na ebale bandeko na ngai papa azali na biso po ete lelo oyo kobenga mamvulusi ezali ye pe oyo ngai nazali kokoma ezali ya papa na komeli bino buku po boyeba tina ya bomoto na bino mutu na yo ezali na role nini kati na mokili oyo maboko na yo ezali na role nini kati na mokili oyo nzoto na yo mobimba ezali na role nini kati na mokili oyo me libumu na yo ifo koyeba eke libumu na yo pe motema na yo yango wana ebengami yo pe ebengami mama ya Congo oyo ke mokili bakoki kobanda likolo tina se basali yo je basali South Africa basali yo je basali ba Nigeria banani po ba mona ke yo omona bango baza kofukamela nyama na langi ya nyama yo mona eke langi oya yo ezali na importance te mais langi na nyama nde ezali na importance po balati yo nzoto mobimba mais mokili oyo ezali ya papa na yo papa alobi asalaki mokili oyo na lolenge na ye biso tozali bilili na ye tozali banzambe makila na yo nde makila ya mokili yango abengi yo demi-dieu na kati na mokili na yo bandeko na ngai papa azali na esengo po ete ayebi biso ntango tokoyokaka pe bwanya na ye sikoyo ezali kolamusa biso totika lisusu teke nyama Jésus azali nyama totika lisusu te kolanda nyama parce que nyama oyo ayeli yo na stratégie ya mbongo po ayeli yo na stratégie ya sentiment okoki kovanda memi na kati na ndako na yo moko na mwana na yo oza na likambo oyo olingi kosala moloboko ezali kotinda yo sala mosusu ezali koloba na yo po papa na yo asali makila asololaka yo na douceur
alobaka na yo eloko liko sala est-ce que za tina ko sala yango ozali vraiment na tina ko sala yango oyo mususu sentiment za ko lobano sala nana ko sala yo sala ekanai nana ko tinda yo parce que tozali ko bosana motalingi ko tala mingi physique mais yeba eke avant que physique et salama ezali liloba ndenge tozali na kati na Congo liloba Congo ezali na kindoki te parce que tango bino bolobaka ndoki tango bato balobaka science est-ce que oyebi tina na science avant yo na ngai totelema lelo nde toza kosola na radio po lelo tobeta lisolo na science elingi kolakisa il faut kobotama e kati na kobotama wana il faut kouta kati na mwasi mais yo ko négliger oyo ezali mabele na yo mama Congo ozali ko négliger ye okomi memi na kati oyo lelo esengelaki na biso to bomba oyo ezali ba sperme na biso mais tozali ko bimisa yango tozali ko buaka libanda papa azali ko yoka pasi papa azali kolela engai na lati kaka nzoto e nazali na monoko nazali koloba alobaka na bino akozonga po ete moto akufaka te azali na susi ya bana na ye pe azali na susi oyo ezali mwasi na ye mapata ezali na susi ya mabele mopepe ezali na susi ya mabele mbula eyaka po toujours bana bazala na page bazala na vie bambuma ebota po ete bana balia me biloko na bino moko oyo ezali ya bino kati na Congo bakomi kotekela bino yango bakomi eke fo bosomba yango po iki pasi ye mata Congo ezali pauvre na ndenge nini bomengo nyonso tu yebisa ngai motema kati na nzoto na yo valeur nini ezali soki motema na yo ezali na valeur ezali ya kolemba est-ce que yo kozala makasi motema moto esalaka ke soki motema ezali makasi ne nzoto nyonso ezali makasi nzoto ekomi kosakana ne sika oyo ekokaki kosakana te makila ekomi kotambola ya sens opposite moto akomi kokumisa moto oyo ezalaki yo mwana Congo okoki jamais na kokumisa bamboka lokola ba Angleterre bamboka lokola ba États-Unis bamboka ozali koyeba te États-Unis soki nga na yebisi yo lelo États-Unis ezali wapi na kati na nzoto na yo okoregete pona nini okumisaka yango Congo ezali mboka na yo Congo ezali yo esika moto abandaka yo koki jamais na kokompare na ba pays mususu mais yo ndo koki na ko sauver ba pays oyo wana yo bango batangi ba kombo ba pesani ba nini ba kombo ebele oh ngali numéro 1 États-Unis ngali numéro 1 Angleterre bazali lokuta bazali banyama oyo balataki forme na yo oyo papa tango azalaki koloba na bango alobi ngai soki nazali kotika pe nazali kosonga ezali pona bino osali ngai mabe bino mindele sentiment yango omoni papa moto wakendaka e papa alakisaki bino bozala na koyokana bobosana bonzambe te elingi kolakisa nini bobosana oyo bino bozali te banzambe bakobima bipai na bipai me bino boyeba eke bozali ya solo po ete bozali mengai ya motema na ngai bozali ye esika oyo mabele ezwamaka esali ye papa pe azwi kaka le meme place wana na motema na ye asali oyo ezali mwasi azali motema na motema makila na makila na yo zali oyo nyonso ezali biloko na kati na nzoto oyo nyonso ezali mabele forme yango tala tina papa atikaki bino pa lobaka na bino akozonga merci lelo moko na moko esika aza kolanda ngai atia na moto na ya yeba eke merci fumu kimbangu azongi ayeba eke fumu kimbangu azongi merci ndeko Alain Mbola na banza oyo opesi biso na première section ekoki poto comprendre un peu scope ya émission comment olingi kokumbela yango na boye poto satisfaire d'abord ndeko Nkumolo Nienge mutaza à partir Kinshasa parce que toyebi bien comment mboka wana ezanyi courant na babalabala alors que tozana barrage dinga numéro 1 à monde
qui est makambo ya nsoni. Alors pour baterene esila te tokopesa etat na yo nyonso de concours moi poser la question nyonso iko za na pesa priorité parce que biso za na courant 24 sur 24 et puis kuna yo to yebi difficulté oza nango. Ozana ba question pona ndeko Alembola to pesa maloba ndeko Ale o répondre mbuta nkumu lonienge docteur Nabiso. Merci mingi na kopesa nga maloba et na pesi lisusu merci na ba auditeur bazali kolanda biso pe ba auditrice. Ndeko Ale question nanga liboso na yokiyo olobi ke mundela azali nyama kasi papa azali moto olobi lisusu se contredire ke mundela azali mosisa na kati ya papa outi kobenga ye nyama mais soki azali mosisa c'est-à-dire papa pe azali nyama po obengi ye nyama olobi lisusu ke azali mosisa na kati ya papa c'est que na papa pe azali nyama. Il faut au revoir ici kawana on se contredire na spiritualité contradiction ezalaka te sauf que on expliquer biso clairement azali nyama ndenge nini papa azali moto ndenge nini akomi mosisa na kati ya papa ndenge nini. Première question. Merci papa. Deuxième question. Merci. Deuxième question. Oh. Oui, nous avons posé. Deuxième question. Au lobby première création, kaka lolenge Bible lobby. Na Bible ils ont reconnaître que mutu basala kiye. Yo pe ozondima ke basala ki batu. Osikoyo likambo asika tokozwa ezali wapi? Eske ozali kondima création ke nzambe moko asala bato azali yenda azali mokonzi oyo esengeli bato bapesaka lokumo na bana na ye balali nzala bakendaka kosengaka ye balosambo ye wana créateur biso bana mosala ya kosengaka ye makambo po ete asalela biso. Soki oza na logique wana okoexplike biso pe créateur ya mokili yango abandaki ndenge nini azali wapi abandaki esika nini. Troisième question na ngai nalingi naloba boye kasi mokili ezali monene Congo pe ezali monene na mabele nini tobandaki mosala na province nini province na koko tuna yote soki okolingo répondre province pour le moment pour province basali na mindele tango tokaboli mabele na biso nde bache ba Congo tututu na ko lobanga moko po ya contredire place wana te ke tozalaki na mabele moko mais comme basi bakabola ba province et comme koyeba na partie ya Katanga soit na partie ya ba Congo soit na partie ya Kasai nde boye mokili yango ebandaki nde boye sikawana nde sikoyo na question na ngai ya suka na prophétie ya Mfumu Kimbangu ezala lokuta ezala nano lokuta te na oyo balobi ke Mfumu Kimbangu alobaki boye esengeli longi aya sima ya longi enseignant kozala sima un roi divin oyo akoya kote ya makambo misato akoya na politique akoya na spiritualité pe akoya na science d'après prophétie wana oza wapi mpe tokolandela bilembo matondo na zongi maloba. Merci papa ngai na yoki vraiment na esengo nyonso ya liboso ezalaki na lobi papa azali moto pe oyo tobengi nyama abimaki na mosisa na ye papa na ngai nakolakisa yo eloko moko po oyeba na tango nazali koyambola yo pe nazali koloba na ba oyo bayebi niveau ya science papa bako expliquer yo parce que bango oyo bazwi science ya mokili mais ngai naza ko expliquer aussi ko science ya lolenge ya papa na bwania ya papa azali nani papa azali moto parce que biso tozali makila oyo ezali complet cela veut dire moto ayaki makila et azali complet nenge makila ebimaki lolenge mokili ezali yango nde tolataka nzoto oyo ya bomoto sikoyo mondele ayaki mosisa na ndenge nini mondele azali kati na makolo na yo azali kati na moto na yo mais pona ye esika oyo papa asalaki biso
ban oyo asalaki ye moko moto po aya na mokili esika papa asalaki ye moko moto po aya na mokili mondele azuwaki kaka oyo ezali lelo oza komona na makolo na biso bana na ye na makolo na biso esika biso tosalamaka mondele azwi pe alati makila na nyama asangisi makila na nyama talati na ye abimi na moto pe na forme lokola biso paske ayebi papa asalaki ye kati na nzoto na ye abengaki ye sentiment oyo ezwaka yo banda na moto ti na lolenge ya se na makolo papa na ngai wana na répondre oyo yeba eke mondele ndenge azali na mosisa na yo pe azali na makila ya nyama me yo ozali na makila oyo salamaki lolenge ya moto ozalaki moto na moto ezali ndenge moko lelo nazali koyebisa yo papa ndenge asalaki elima oyo biso tolobi bandeko mosusu oyo bayebi ntina elima te elima epai ya bamongo eyi koloba ndenge nga nazali molimo elima ya mai oyo ndenge mai esalamaki elima ya mopepe ndenge mopepe esalamaki elima na zamba ndenge zamba esalamaki ndenge banzete ezali kati na zamba yo ozali moto oyo nauti oyoka yo ndenge ose présente oyebi mingi connaissance mingi ya banzete ozali wana ozali koyeba alors que papa moto ayaki pona kotala biloko wana nyonso tu pe na kolobela yango pe ekoyokaka ye mais oyo ezali mosisa na ngai ezali na complet ya nyonso wana te yango esengelaki na ye kosala makambo ezali physique po eyeba eke tango yo ozali komona yo kokwar mingi na maloba te mokokwar mingi na physique yango tala tina. Merci. Ah. Na ba réponse alaka un peu mokuse parce que OK, merci papa na ngai na yokio. Na ebito soki nde konkumulo ndenge à partir Kinshasa oza satisfait na ba réponse ba pesio ou bien olingo baksa passer to lingite okende avec coupure oui, ya Nazali. Oui, Nazali satisfait te pour répondre question na ndenge alobaki te. Alingaka confirmer nga boye na question na nga na liboso nazana o satisfait te pour répondre mabe pourquoi alobaki ke mundela azali mosisa alobaki liboso azali nyama ta azali mosisa na kati ya papa ndenge tolobi nanu po spiritualité na science so na te science ndenge oyeboye ata okotonda na elimo ata okozala na esprit ata okozala na mayele ndenge na spiritualité soki otikali kokutisa na spiritualité na ona science te c'est-à-dire eza lokuta pona nini science ezali mabete pona ko révéler spiritualité au contraire soki science ezali te spiritualité ekomona na valeur na yango te or soki spiritualité na science eza kokutana te na ba explication palpable ezali faux message pourquoi le fait ayo koloba boyeke papa azali mutu mundela azali mosisa na kati ya papa pe azali nyama ça veut dire mosisa wana ezali pini parti ya mutu soki pe papa azali nyama c'est que mundela pe azali nyama soki papa azali moto c'est que mundela pe azali moto mais faut que la mutu toyokio à moins que on a la question mususu et papa la deuxième question à répondre te na répondre papa si vous pouvez répondre première création te répondre première création dans le sens papa olobi likambo la yoki zela na répondre yo lokomoko ouji koloba sikoyo papa na ngai tango zali koloba nasi surprise yo ndo zo répondre non nasi solo ba après répondre merci papa yo ndo za mokonzi ya invitation merci papa loba na wuti ko poser une question boye soki ozali kondima création ndenge basala mokili ke moto moko azali asala mokili eke na bible elobi kaka ke pe moto moko asalaki mokili lundi asali mardi asali mercredi asali jeudi vendredi samedi dimanche apemi soki oza oye na logique wana kasi ozaka ndeko ya mundele okotaka pe na liboke ya banyama question wana ifo lakisa biso mokili yango esalamaki ndenge nini oro biso toyebi ke biloko nyonso eza naturel milimo nyonso ezali euti na nature sikoyo oyo kokaka nano koexplike biso esika wana ndenge ezali dernière question natunaki yo kati ndenge oye selo prophétie ya mfumu kimbango yo oza na parti nini
na selon prophétie à 3 places wana nongi enseignant prince divin. Message nini oye nango na politique, message nini oye nango na science, message nini oye nango na spiritualité. OK. Merci papa Matondo. Nakoyebisa eloko moko nako kendela mukuse eloko ya liboso ya koyeba eke papa yo na ngai tozali makila mokeli kombo na ezali makila e kati na makila kati na sperme nde yango yoki to bimi mbato etango naza koloba na yoke mosisa oyo esika oyo papa asalaki oyo ezali ye po lelo nzoto na biso ezala complet esika wana kaka oyo nyama azwaki pe asangisi na makila ya nyama parce que il faut koyeba eke makila ya moto eyaki ezala kaka moto complet mais pona nyama ya kozwa forme na moto esengelaki na ye ayebi ndenge papa asalaki ye kombo na ye ezalaki sentiment kati na nzoto na yo donc makila ezalaki na sentiment ndenge moko sentiment pe elekaka na kati na nzoto na yo na tie yango na buku oyo bino bokozwa pe bokomona yango na korepondre yo boye papa na ngai yebaki tango sperme ekendaka na kati na mwasi esalaka nyonso wana nde na kati na nyonso esalaka eyaka tango sperme ezokota na mwasi ekotaka oyo ndenge ba grenade ebwakamaka na mabele ezali kobota mboma eboti nzete pe nzete wana eke kobota bambuma yango ezali ndenge moko papa asalaki na kati na sperme nde moto oyo abimaka tango moto wana aza kobima aza kobota mapena sentiment yango sentiment azwaki kaka esika wana abimeli yo pe na ndenge ya moto na forme na yo makila po ete yo na ye bozali différent yo ozali makila ye azali sentiment aboyaki kaka kovanda na kati na nzoto na yo yango ye azwaki oyo ezali esika na yo lelo bomoni poso na ye ezali mondele yo ozali na poso moindo azwaki esika kaka ezali kati na yo nde abimaki oyo ezali cerveau nde ozali komona bango babengami ba Angleterre ba Russia ba place ebele na démonter yango na kati na buku ndenge papa azali kotina wana ezali question ya liboso ya motuna ya question ya liboso question ya mibale papa na ngai ngai nazali oyo mwana oyo azalaki na musala na ye kitoko azalaki na makambo na yeso azali kosala na yebaki meme pa oyo ezalaki ke lelo oyo ngai lelo na kotelema na koloba lisolo ya kitoko nde naza koloba na bino po na papa na ngai oyo ezalaki fumu kimbangu ayaka na yebaki te me papa tango alataki ngai abengaki ngai na kombo ya mfumu na question ya misato elingi kolakisa nazali oyo azali nazali na religion te nazali na eloko te me nazali oyo aye kokamba Kongo lobi niveau science niveau politique papa biso tobengaka politique te soki botikaka boyokaka fumu kimbangu alingaki kolakisa biso bwania ndenge lelo yo nyonso na komi na papier esika papa azali kopesa bana na ye ndenge nini tokokamba mboka wana lobi oyo kozonga na maboko ndenge ezalaki esika oyo biso tokovanda poto kamba Kongo papa alakisi nyonso yango buku nazali kokoma ezali buku wana kombo na yango ezali nini kombo na yango ezali Congo la richesse du Congo Congo ya sika oyo ezali bomengo ya ba Congolais oyo eza kozongela biso mokili mobimba nzoto na biso mobimba ezongi na esika na yango tozongi ndenge tozalaki na mokili enyama oyo alandaki yo na forme na yo alataki nzoto na yo akozonga na esika na ye pe yo kozala kokontrole ye ndenge kozala kokontrole sentiment kati na nzoto na yo matondo papa. Merci tokeye pandeko kulungu ngape nazana ba question ona reposer mais nazolia kana mfumbwa ye mutsamba yokwa tokela pandeko kulungu wa Makonga ba question pandeko Alain. Merci beaucoup donc au Pessinami malheureusement trop fana préparer ma question de là mais na bandina na question pour Makambazo Lubamba, moi de ma part, je comprends pas, nous allons comprendre était Azawapi, Alinga Lubamini, Ayeni Bisosu idéologie nini. Bon, on a moi ça mundene, on a moi la métisse parce que moi on a Azamusisa, Azamakila ou bien pour
m'envoyer na mon flou donc fallait aussi que la moi papa Zambouana tout que moi mini comme ça tout bon ça me tout na pela bien mais mais quand répondre aux questions moi na za métier asa musisa asa makila ou bien asa nyama mais quand répondre merci Matembo papa c'est là totia boende ko Alain pona ko éviter ba croque en jambe pour bobeta na taya tuyute chaque fois so mtasilisiti zela kana zo maloba simade na pesa so ite ko zala ou bien au kondima mbata à gauche pesu na droite ba beto so hôtel mika fixe ou bien paya puyo to keina ko yoka ba question so pa ndeko David Biange na ordre ndenye bandeko bayele yokuna komaka kaka ozana question ya ndeko makungu oyo nano kulungu oyo nano répondre te sikoto kena koyoka ndeko Biange mutazape para bakimbanyiste na kati na biso awa merci papa Zambouana mbote oyo bandeko oyo balandaki présentation na tango to bandaki donc papa Alembola, je crois que nous peut les cas na ba vidéo, j'ai des vidéos na landa pendant que le passe Mogimbango. Mais une chose est vraie, il n'y a pas une constante, il y a pas parce que papa Simogimbango si c'est vrai, papa Simogimbango a levé là makambo. Oui, mais c'est peut-être dans quelques circonstances, c'est ça là qui dit nini, ba source na yo au référé au pesa ngote parce que faut y bageno okolo makambo na bato oyo pe ba réfléchir ça faut to salaka débat to na da logique faut y monana oloba source bandaki nini makambo ngo ayebisi oke ezali boye pour que bato pe ba comprendre ngo rationalité faut y monana parce que na ndenge vous expliquer makambo rationalité ko monana ti bon si je comprends bien on obéit création que non donc tata Simogimbango azamba kila oya salaki mais vraiment c'est un peu difficile les Kanabato. Ce qui n'a l'andio, n'a n'engue biso plus pas qu'il mangiste yebili explication, n'a mission ya papa Simogimbango. Parce que à t'entendre, on l'obéit quelle est la nature, cosmologique ou bien spirituelle ya papa Simogimbango. Vous voyez ici en côté, vous voyez ici peu mission en côté, vous voyez ici quel but au final hasard à la nini. Parce que ce qu'on yo mokilier vous l'ouvre solution. Oui, visiter que nos solutions à biso les andengeni. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer, mais pour to zonga, pour peut-être que to aider bateau. Biso na ndenge to biso bakimbangi so je parle donc biso na kimbangi na ndenge ngana sala ba recherche na sala na comment livre. Donc pour que tu expliquer mission na fondement na but de l'église kimbangi c'est papa Simogimbango. Donc, quand tu parles de la création, donc, au sein de ce makambo ebele, l'éviter, aux hommes la bien, ou bien expliquer que non, source, inspiration, révélation, on peut se voir le papa Simogimbango azali, mais azawapi. Merci. Non, ndeko Alain, encore une fois, Toyokanaki, Zerana. Pardon, pardon. Merci. Naebi ke, Kimbangumu na eza ko ningisa yo siko po kaka zasu na bala moko musunya wa mwe. Peut-être na yo ki question te. Est-ce que vous avez une question ou bien olingi akota na mozino pour expliquer, ça va te comprendre. Vous avez une question te. Olingi apprendre beaucoup plus. Na tuni zela na zongela. Siko ayebisa biso makambo oyo papa Simogimbango bakutanaki comment nini bon ayebisa biso mission na ye oyo ye quelle est la nature spirituelle ya Simogimbango ayebisa biso comme alobi ke azali wapi bon non assez alobi ke azali papa ye azali makila Makabela c'est à PCJ. So wana soka zonge so ça mabe. C'est là le problème. Non. On comprend que ça qui mbangisi. Simogimbango azali kaka moko. Yokana malembe. Jalousie ezalate na foi ya mutu, na croyance ya mutu, eza na religion, eza la appartenance na Simogimbango, eza ndeye mtazo comprendre Simogimbango. Donc awa ngana na kotia vraiment ba loi lelo. Il faut qu'il ait une discipline. Mutu tu foi la kimbangisi te. Muta touché ba foi ya mutu moko te mais mutu na mama na ye
avanda amela mabela mama na yo sozo mela libela gauche ya droite des appels sur tonda miliki na mela. Donc ici aujourd'hui basi ba ndeko ba pesinga remarque. Tsenga zo kende na côté gauche to côté droite. Na ko tenter ko za net franchement je vous garantis. Alors posez la question mais ko tuna ye fois na ye face à face na Mfumu Kimbangu te. Non, papa Zambwa. Na pe sumaloba. Oui, ngana tuna na lobby que Simon Kimbangu za wapi c'est pour cela parce que azali moko. Simon Kimbangu c'est une personnalité historique une fois wana to communauté ka yebisanga Jésus ndeni obika zali mwana nzambe. Ça sont les choses que nous allons éviter et kumbi sona ba désordre mingi na entre les kimbangistes na les non kimbangistes na bana bilaka. Donc ozana na raison mais yepe soka yebi akozotana ko répondre mais pona yoka ka te pona ndeko ni kuza okota éviter ko toucher foi ya mutu na zuba remarque mingi ke foi ya mutu ba discutaka yango te. So mutu alibiki Fumimbangu nzambe na ye tika ya zali nzambe na ye. Donc ke papa ki solokela zali nzambe na ngai tika ya nzambe na ye. Mais mama likambo to koma na point moko ke ba kokole pe to yokani na likambo. D'accord. Wow, donc je crois que à comprendre à yokinga parce que na yebisi a yebisa biso nini bakutana c'était quand et comment ayebisa biso quelle est la nature spirituelle de Simon Kimbangu ayebisa biso et quel est le but et to kokoma ba nini to kozala nini mission oyo tene nini akoluka a lever na biso mama elikambo oyo akoluba a expliquer vraiment je n'ai rien compris parce que ngai merci so comprendre à plein de questions bato mususu na ndenge to développer peut-être on comprendre rien mais pour le moment personnellement je l'ai compris et tika lika question to bana okena ba question na ba section oyo abimisi na monoko na ye et to kopa babeza alors pas en bonne 2 minutes parce que tango bayeli likambo faut pas sosola parce que c'est vrai que ebele ba mona ka papa Simon Kimbangu mais après basala ka bas analyse basala ka ba recherche ba expliquer avec une rationalité. Moi j'ai na sala ba recherche pour une petite explication na papa Simon Kimbangu. Wana ba recherche na yo, wana ba recherche yepe ayena oya ye. Le problème qui est ici encore une fois, je cherche à être neutre parce que ceux qui ont bien posé ma question wana oko futu na ba Kimbangu so ba kimi biso lelo. Puisqu'on les a demandé pour appeler ça originalité en Mfumu Kimbangu, ils ont tous échoué. Vous êtes là aussi, soit ils n'ont posé même question. Yo en tant que Kimbanguiste, ndengini vous avez convaincre biso ki ba voilà zitato ba papa o baza banzambe. Vous n'allez pas nous convaincre aussi. Moi j'aurais des explications mais émission na biso ya lelo soko lobi soko lingi mukolo mususu no bengi so sala émission na biso ba explication. Na oyo botuma ki ba débat o sala parce que pas de polémique te passer data les zaki ya kino data les zaki ba kideko Kimbanguiste où sont-ils? Non. Ye a occupé les postes wana ya ko expliquer yepe Mfumu Kimbangu na ndenge na siko biso eno to lingi awa yepe to yoka ye azo pe ba question na ye sur base ya les trois premières questions posées je suis très content en tout cas ba trois premières questions posées là kitoko sauf que c'est pas question mais et communauté ongo o communauté ka ba moi na botami ya monisu bébé moko botami comme ça la joue la bébé asika là c'est ce que moi je vais éviter. C'est pas ça. Ok, merci de quoi ça bon côté. Alors, to keina ndeko koko ou bien ndeko aller aux autres des questions à batumi balé sont nous répondre bango yebisanga à défaut na kepa ndeko koko comme ça yo kuna comment na répondre na bandeko yo ndeko na ngai ya liboso et puis na kokita na ndeko na ngai oyo mususu papa na ngai oyo utaki koloba na biso sikoyo ke ye aboti mwana na ye na mondele papa na ngai moto nyonso mwana nyonso asalaka erreur ezalaki faute la biso te mais faute ya ba parents et que baye tokutaki liboso nzela bamemaki biso ezali mabe etala eke moto akomi koyoka eke soki amoni il faut avant koma na bwania il faut moto ayeba eke aza mayele il faut aloba français il faut aloba balangi ya baétranger mais baétranger bazalaki piège pasi na biso ba oyo totambolaki nazali mwana natambolaki ndenge motoso to atambolaka nazali na baninga pe bazali komona papa nalingaki pe mindele mais lelo oyo papa tango azongi alakisi ngai vérité ngai esengeli na ngai koyeba vérité mais esengeli na ngai te ke koboya mais esengeli na ngai ndenge nayebi vérité sikoyo na ndenge nini ngai na kotambola po alobaki déjà papa meme fumu alobaki ebele
Donc cela veut dire ndenge balobaka ngana kozwangu na ndenge ni balobaka moto akolataka okomona moto alati poso na meme mais na kati na ye azali nkoi yango balobi biso pe belé ba congolais lelo tokobima mais tokozala pe ba congolais mais kati na biso mopital esalamaki pamba te po tokokoma pe banyama kati na biso lo makila ya nyama ekolata biso pe na forme tozali nango kaka tokotikalaka po sentiment ezali na kati na mutu omonaka ntango mosusu moto mosusu nzoto na ye ezali ya kokonda atikali mikuwa me azali kaka koloba moto mosusu akozala makila eza kobima ye me azali kaka koloba yango oyo kaka esikalaka na sentiment pe bakolatisa yo makila mosusu oyo ekobanda koyebisa yo ke soki balobi Jésus Christ mokonzi na yo ondimi yango yoki ndenge nini papa na ngai na boite en tout cas ozali ndeko na ngai ozali soki makila ya papa ezali kati na yo ezali na yo ndeko yeba poete ngonga ekoki oyo ya biso bana na mvulusi bana ya bilaka tozali kozonga poete tobongisa ya biso Congo na yebi te soki question wana ekoki koyoka yango na leki na ndeko ya biso oyo autaki kopose ngai question na comprendre na ngayo te donc na été so na lwa papa Zambana non topesa maloba te ndeko koba na deuxième mutu bato baza ebele bakoti afuba so maloba. Ok, merci papa ngai na papa o toyuti koleka papa na ngai na yebisi yo ozali koloba Pumukimbangu azali personnalité ya Pumukimbangu selon esprit selon nini mais ngai na koyebisa yo soki ngai naza komona yo naza komona o nini te ngai tango balobaka église kimbangiste ngai naza koyeba ke ezala mwasi ezala mobali ezali na moto oyo ayaki pe andimaki koyapo akufa pona andima kokende pona yo mais yo otikala c'est que ça veut dire kimbangu azali yo azali kimbangu ngai nazali kimbangu bandeko nyonso bazali ba kimbangu papa yeba eke kimbangu ezali kombo ya mboka ndeti ngai nazali awa liboso bengi ngai papa mbola kimbangu kombo ya mboka yiko représenter makila ya bancentre ngai nazali ko représenter mbola makila ya bakoko yango yoki ke kimbangu akufa kate moto akufa kate po biso tozali ye tozali bipai na bipai pe toza ko zonga pona ko osikola Kongo wana oyoki papa ezali teke tofukamela papa yaka alingaka te bofukamela ye po ete bakomeli bino bakosi bino pe na kati na Bible na bino balobi na bino oyo ezalaki liloba ya kimbangu alobi ata boyoki ngai te ata boboyi kondimela ngai me mabanga pe banzete ekoyokilaka ngai pe ekondimelaka ngai ekokumisaka ngai e yo mwana na ye yo makila na ye yo ignoraki ye bino bozali kofukamela ye bolobi azali profeti est-ce que yo za mwana mosala koya na ona mokili yo ozalaki mwana mosala ekoma eke nyama mwana na nzambe ekimbangu akomi profeti mokeli akoma profeti mfumu akoma profeti bandeko na ngai tobanga liloba po ete tozali liloba puissance ya liloba evanda na biso tobanga liloba toza kokabola maloba na biso toza kokabola yango posango mosusu toyebi te matondo. Merci bandeko bozali kolona station sur 3www.radiolisolo.com sous-division à mon pays ma patrie place otoke epai ndeko koko après ndeko koko toko matepa ndeko dompe invita kanga professeur nabiso nde toko kitepa ndeko nzayo ki enoda mwana bilaka toke epai ya koko. Merci kopesa nga maloba na pesi mbote na baye bazali na kati ya plateau et puis baza kolanda biso na ndaku na bandaku pardon merci na Sija Lelo mais na loba naza un peu c'est un peu perplexe quoi donc na linga mingi na yoka et puis je naza au moins moi incohérence moke c'est vrai tozali na personnalité mon historique to se référent naie au nom de Papa Simon Kimbangu au nom de Mfumu Kimbangu mais tout ça l'on pété tout comme sango une sorte ya na lo bandeni
enfin, son habit de divinité, pas parce que l'indignité, caractère tout à fait, il y a un message naïe, mais que bon, source de la création, makambe belé de Gualoubi. Bon, n'engi pété na vraiment donc d'un seul coup na boaka oya lobi, na olinga mingi na yoka, et bon on a olobasi. Merci. Bon. Merci. Merci. Et pandeli ya mission nyonso ya mutu ezaka toujours passé. Mutu na mission na ye ayaka na mabele, mutu na invention na ye pour convaincre bato ezwaka d'abord technique mingi pe temps mingi. Donc tout dans le précédé ya ko critiquer vision ya ndeko na biso awa. Ndenge kambuta Robert Mukora lobaka toujours. Fumukimba waza lokola éléphant oya kufi na village. Oya ko ya litoyi okekolia potonde. Oya ko lia lokolo ane tia soso. Donc, nous sommes à part kati na programme ya Fumukimbango. Moi, personnellement, na landi peut-être beaucoup bignon sauté, mais je ne fais que encourager que oui, Fumukimbango oui qu'on a jamais privatisé, à quoi il peut aux na direction, mon côté azali unidirectionnel. Donc, azali ba direction multiple ya ndenge na ndenge. Yo lukande don na yo kati na Fumukimbango, mais ce n'est pas que yo critiquer don ya mutu. Donc, makamunyo so beaucoup monde déjà ko pesa sens na delolo, peut-être lobby ko pesa sens et que nanu okomi na kilo wana teto nanu pupoli. Donc moi je ne fais qu'encourager Ndeko Alain Mbola à progresser dans le développement na yeto et pas ya professeur docteur Ndope Mvita Kanga. Ndeko Ndope micro nezalaka off soko zalite ndeto kitie pa mwana bilaka. Matondo nakanisi nangana loba ete nengo lobi Ndeko aye azali koloba to zaida no kolinga koyoka to sosola message na memeli biso menga motuna moka ngali kotuna awa ezali ete ye azali koya ko sosolisa biso Ndeko Dompe Mvita Kanga na banda bolimbisi ndeko za bwana na mikro za chako kanga na zoloba awa ngai moko nabi matondo yenge na bino nyoso ndenge ozali kwanda biso na kati na plateau mpe bandeko bazali koyoka kolanda biso nalobi ya mona pesi matondo epai ya ndeko na biso mbo nakanisi zela natanga komo malamu ndeko na biso mbola mpe na ndenge ayeli biso lolaka na ye to kwa koyoka mpe kososola yango lokola uti koloba soki mutu amemeli bino mutu amemi abeti lokole abeti mbonda tozali no kolinga to sosola to yoka yango makambo menso za nini melo kungana ngana tunaka ye aye kolobela kimpwanza bo moya bato moindo ndenge tuzenge to na Fumukimbango mpona nini ye alati lisusu kombo ya Alain amegana ko sososa ngai eske ezali teke ye moko azana na boumbu parce que mutu azana na boumbu ndenge nini yo ko ya kobimisa bato bazana na boumbu alors que yo moko azana na kati na boumbu matondo mutuna mukeka yango wana me nao etikali na kokana koyoka eti na suku. Merci le koza mutuna muke takozo wana pa ndeko mbola te tokei rapidement et pa ndeko nzayo nkinki ki kati na equipe ya bana bila kato yo kayo ndeko nzayo kuna eboto matondo pe eboto na balemanso bazali connecté na radio Lisolo eboto na yo mbutazambo na oza kosi oya kotila biso basujet ya malamu po tusa koloba pe eboto na BSV oaza kosala ete maloba esila kokabwana biso bana bilaka to akotia maloba na biso pe papa mayambi na régie kuna eboto na yo po yosa kokamba machine nana koloba boye omoni lelo ebolimbisi pe eboto na ndeko na biso mbola eboto mwana bilaka eboto na biso yango nana koloba boye omoni tango toyolo makambo kimbangu oyo ifere to kilebaka ngana wapeli dernièrement on avait invité na radio pour makambo tali bana bilaka j'avais bien dit omoni bana bilaka to na makambo na le même contexte ya bana bilaka na tete to kimbangu en elle-même parce que ce totali malamu il y a c'est très complexe. Pourquoi? Déjà moi qui vous parle Nzaï, beaucoup de gens disent Kimbangu, mais moi vous avez remarqué, j'ai dit Nki, Mba, Ngu. Donc déjà il y a une autre différence aussi place sans faire la division ou la distinction. Non. C'est quoi le problème? Au moment où on a le Kimbangu, nous avons le Nandi Marnanga phototé.
Mais auparavant, photo je m'ingénuais même sur ça. Je te même idolâtre de cela. Mais quand j'ai compris que non, la lumière habite en toi, moi les arakati nayo, les aralibandate. Donc, na komiko quand on a mozindo wana, na kubimisa kinki pe na komona autre chose ou bombami na kati ya eloko wana. Et c'est vrai que battant toujours de la kinkimba, pas selon moi, je vous dis, on avait des preuves qu'on trouvait sur ordre mathématique, physique, tout cela. Ça veut dire que Ezali un code qui n'a rien à voir avec l'aspect humain. On tout oyo akoma kana niveau moko tout le monde partout dans le monde, combo misko combo tout et cause la boye mais aussi le loko moko na base universelle. Là kimba on a retiré le rayon X, la routière état gazeux, état liquide, donc tout on a électrons, protons, neutrons, parce que les lobes tout on a yebiwana, na comme les artistes créateurs, na comme l'amour à travers que déchiffrer code wana. Donc c'est une code mathématicale, on va faire travailler conscience na yo, on va chauffer comme qui m'a là et bandi que vous tamboule la vitesse, donc comment contre la profondeur moko la vie mystique. Alors, kimbango ezali bokabolité. Au kimba vous avez tatate. Na ndenge ngai ba profondeur d'étude na kikomona, c'est ça même ce qu'on appelle le effet de miroir. Ça veut dire que quelqu'un pour comprendre qui kimba malamu, donc comme ba code ba rose croix, ba malcari, ba from tout l'universel. Ça veut dire que kimba c'est pas tata. Parce que quand on dit tata c'est par l'aspect de la photo qu'on nous a présentée. C'est-à-dire on fait que suivre un module. Parce que ceux qui kimba ou qui fait photo photo il n'y avait pas des appareils photo. On tourne au terrain dans la photo moi kimba ou yé. Ceux qui peuvent ma commis de la quitter, on tourne batté. Jamais on peut qu'il y ait kimba ou sans comprendre tout ce qui est mathématique, sans déchiffrer l'univers. Parce que kimba c'est la science. La science qui te permet de pouvoir transformer tout en or. On va appeler ça la pierre philosophale. Donc c'est tout cela en fait. C'est l'architecture en fait. C'est l'architecture. Tout ce qui a comprendre et en gros à comprendre vie. Alors, principe la vie, ce n'est même pas de vouloir diviser. Donc, la division ne peut pas exister là où il y a l'équilibre. Parce que il y a un triangle. Donc, dans le triangle, c'est ça donne l'équilibre. On a triangle, donc moana. Donc, moana. Siko, mba, ywana tata. Ngu, ywana mama. Donc, la Trinité, Trinité, non, c'est l'univers, c'est le monde, la cosmogonie. Ça veut dire but nango ezali que Montou a comprendre ce qu'il appelle la métaphysique. Ça veut dire ceux qui n'ont pas de expliquer qui mbao, il se peut que la construction à côté à Mindele. Pourquoi? C'est parce que les comme Mindele c'est toyeba, tout qui koyina ba Mindele te. Tout que koyina na te parce que Montou o aya kana liloba ya bosembo to ya bolingo a distinguer ba race a kabola kate. Au kimba wali to na bandonde toza ko wela likambo mais si les toza ko kotonga et le côté pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris cette chose-là. Voilà pourquoi pour nous malvamulaïté, on va rabouer. Pour Sikoyo, Kongongo, Ndengete et les Lusakongisabiso, Siko qui détient réellement la clé? Parce que moi aussi, je peux dire, on contre dire, ah, il était bon à boire, on la terre, on va te contredire, on te doter, on contredire, on te gambo, n'a pas qui m'bandi, c'est pour que vous femme, papa Koussou, papa Nzouzi, on va se contredire. Bon, maintenant, na boania au na petit koloba na batou soki biso tout ça ko se contredire que monsieur sur la photo monsieur sur photo te monsieur ça va mon balité azali mon tout à coup ça va te monsieur ce qui a quel donc la simple chose à faire ezali ba o tout bandimeli kombo wana toluka esikani to kofanda kiti moko mesa moko to kolia lutu moko sani moko to komela kopo moko comme ça c'est comme molimo ngoye aya parce que le fait que bintu bongina simba mais où c'est la puzzle? C'est la puzzle que constituer corps wana te reconstituer et merci. Quelle est la question sur les questions en dehors de l'analyse de Kitoko Sali, mais sur la question peut profiter au PSA. La question na rotuna mbuta na ngai mona bilaka mbola question na robara rabwe kimbangu to na kila sa kimbangu tangu ye alobelaka ye alakisaka ye équilibre to déséquilibre na verbe conjugable kimbang et boto. Merci toza ndeko Obambe à côté de son banza na téléphone ou bien na kati awa avant que ndeko
mbola a répondre biso tokokende mais moi la bilaka question muso opposé awa ya ko luka atutu ndibeli fumukimbango to kutanga esika moko to vanda ici vous parlez de la location physique. Cette location est déjà connue, c'est un kamba kuna ko se déranger na yote yango na to za ko kangaba ndeko kimbangiste à la haine na nyonso oyo tokoyi ko yebisa bango ete vous nous préparez un kamba parce que ça c'est là que basinyo to kondimela ka fumukimbango to kokuta na pote to ko vanda calmement to tia ndembo na se wana ezana ka entreprise na bisoba na mboka mbade ukimaiste quand il nous fuit et bien kamba leur sera arraché de force. Pardon, vite, une minute, une seconde même. Le monde du Kambumbola, le Congo n'a pas le but dans le côté là, parce que c'est la première aspect dont on a étudié à la cause humaine à l'accès à des soins, c'est que Kimbangu, c'est l'être humain, c'est ça même Kimbangu. L'être humain, dans technologie, architecture, il y a corps, il a dit, dans l'architecture, c'est ça. Donc, ce qui se passe, tu répètes la code, la référence et la métaphysique. Composition, décomposition. Matondo. Merci. Donc, si je comprends bien un point, Nazaro Lukayango. Donc, Bana Bilaka, Nandeko, bon, la confusion, est déjà levé. Bon, bien, merci. Et tika la location en place, Batunios, Bansa Kondima, comment Fumukimba, on va vendre physiquement, on va débattre, on peut battre un démon à ces places, ceux qui ont un problème, ont une question, posant pas nanga. Moi, je vous dis déjà que Olinga, ça sera un kamba. Ndeko Obambe Topesio Maloba. Ndeko Obambe merci Mandeko Nyonso tout na uti ko kota sika donc nazali ko lambana ni bino malembe pour que ceux qui mituna et ko zalape ko contribuer to kotala na ngonga ko yaka matondo mingi mbota Mandeko Nyonso tout makambo ya mboka to ko soloana kimia matondo. Merci pour la compréhension de kimia komi ko zonga na kati a pour biso nyonso ngai pe nazali na kati a fona poser ba question na ngai na o nyonso na siliko sala pe ba observation yangai ndeko mbola ba question yangoyo bato oyo siko bakufaki avant Mfumukimbangu oba miyebela Mfumukimbangu te avi na yo ezali ndenge nini concernant conception ya vision oyo Mfumukimbangu yemoko amilaki c'est pas na yo puisque il y a aussi des gens qui sont morts avant Mfumukimbangu avant que tu comme à niveau autocomi ya bana bilaka. Ça c'est l'une de mes premières questions. Mususu eza pesa question te mena moi appui na ko pesa yo na question oyo ndeko apozaki ndeko nabanza kulungu concernant ya bala mundele à se mélanger baboti mwana métis, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a une chose qui est là ngana oui ko tenter ko participer na cadre kaka tozali ko lobelaka ya bana bilaka ya nini mundele soka zali paku ndomba zali ndungu. Jamais il faut to kota la séance mando pour to na ko résoudre ba questions difficiles na vie na boye to ko kota il faut seulement ndombe qui doit nous aider. Mundele soka abimisi paku yo noiro za ndungu paku na ndungu jamais sanganaka ou c'est paku et bien c'est ndungu. Alors ndungu ko za soit par optique ou bien par symétrie. Et liko va être okokano ko mélanger mundele na moto mwindo te c'est impossible mais toza na sixième élément oyaka ko se présenter na mandombe to benga ngo yikamu et liko va être na tango mwana bota maki entre mundele na moto mwindo mwana oba boti c'est nous l'appelons maintenant yikamu et yikamu wana yango mute permetaka ete pakundungu bako wako baluka ensemble pour être bakoma na niveau ya compliqué auto benga mvola za piluka eliko vete mwana akoyiko tala paku na côté gauche akoyiko tala ndungu na côté droite mais dire que bo tenter ko contredire ndeko mbola makabalo vete je regrette bino batu bali moi sita mundele na mutu mwidi on crée pas des ennemis mais on ne sera jamais mêlé c'est impossible parce que pesa mundele paku ndombe ndungu nous n'a pas kubayoka na kate bazaka symétrie c'est l'opposition ou bien bobayoka na 360 degrés bozako piluka là c'est ce que nous appelons mouvement ça par optique ou bien par symétrie ngana talio na kitalatala et puis yo moninga ina nga mususu donc on ne peut jamais mélanger l'homme blanc et l'homme noir toko yekoti nous allons faire des efforts pour rien oya kwa kosangisa pa kuna ndungu ayebisa ngai tu ne peux pas mélanger l'homme blanc et l'homme noir ndeko mbola merci pour na ko beta bisika wana avec Bokastenyo sans ko banga ya batu que je regrette na baoyo babala ni boye on ne parle pas de l'amour on ne parle pas de quoi que ce soit mais moi na kaka mtakoza na katikati moi na waza ni ndombe ni mundele
mais c'est un yikamu. Et pour comprendre ma civi oyo, faut qu'on na mandome pour yeba ba biloko za ko bomba ngo. Alors, question musu nazana mepa ndeko na ngai Mbola, yo mtu za l'invité du jour. Na sepeli na makamolobeli makametali ba intestin na katanga ke mfumuki mbango na tanga kufaki ba intestin na ye yangwana nde mutu ezali vie moko boye makila moko boye garder pona bana Congo. Qui est place au vision na bakimbangisi semaine passée le 12 octobre na solongo za no moto tina data lelo. Toza koyoka na te parce que quand les kimbangisi doivent dire que michopo ya mfumuki mbango wana yangonde bayai ko construire bayai ko cloner duplicata ya papa kiangani oazana nkamba. J'utilise le vrai mot na place na parce que aujourd'hui michopo ya mutu bongo salango su mutu mususu, ça c'est cloning. Biloko yeuti pa bakibangisa minoko na bango bande zaliwana live après que émission Silibo que nous la anniversaire le 12 octobre bande ko basali na Belgique. Ils ont qualifié que michopo wana un pasteur qui a dit cela qui a ngoba ko fabriquer le nani papa kiangani na nkamba na même date de naissance. Mais yo siko na ye awa olobepi maka michopo ya mfumuki mbango ki yo pe awa il faut ko justifier biso toza ko sakana tena ba masolo oyo. Na makambo uti ko lobanga na bakisi oyo. David Livingstone na uzizi na banza place akufelaki na Zambie. Tawa kufaki alingaki mingi banwa to banwa balingaki mingi peu importe mutata commentaire là dessus te. Tawa kufaki banwa balobaki biso to garder nzoto na ye awa ba mindele ba bifazonga na London. Bana Londres boyebi place Bastien nzoto David Livingstone. Mais partage on ezaki tellement moto, qu'est-ce qu'ils ont fait? Banwa bazwimbeli bakati motema ya David Livingstone bakundia ona se ya baobati lelo ezali wana et puis mindele bazuki pupulu nzoto na bapesi bango ba motema ya biso na Afrique nzoto ya bino et puis bazongi saki nzoto ya Livingstone na poto kuna. Alors na ligne pe okota na boboku na place wana koma michopo ya mfumuki mbangu bio na mfumu na bandeko kimbangiste bo pesi biso deux versions et kabona version ni to kolanda po to comprendre vraiment que michopo mfumu mbangu ya solo te mais est-il que bendi si je moko bo na katikati awa yasuka question nga ya mukera ya ngoyo to monaka bandeko na biso tant to kola ki na l'église kimbangiste photo ya Jésus ezali a côté manam voela na mandefu tata ya mundele et puis mfumu mbangu avandi na mabelona comme un homme noir akauka mutu ya mpasi azoko kemande to azotala kaka Jésus neti ya boss maître na ye place wana na photo wana photo ya boy ezalaka na ba archive ba kimbangisi ezapeka kote ya makana ba jeune na mikolo yo na cadre ya mystère na yo ya kimbangu muna oyo koti na masola mfumu kimbangu message ni ozana ngo pona ba questions o na uti ko poser ndeko Alain zwata na yo comme ça soko silisi ou bien ba question bazali à défaut to na sujet na biso mi bale oyo kumba biso ti na semaine prochaine oya gondwana ndeko Alain zwata na yo. Ndeko alembola otie micro na off toza suko yoka yote pelisa micro na yo soko zali wana comme ça tombola matondo nalobi ya liboso na ko répondre parce que mituna ezwami mwa ebele na ko répondre bandeko bazali na ko répondre ndeko na ngai oyo azali alobi ki na ko répondre ye po na koloba eke papa na ngai moto azali liboso na yo lelo okoma koloba komo na science okoma koloba na makambo esengeli na yo kozala moto e papa na yo azali soki na bandeli limbisa ngai me po na koloba po nga nazali mwana elaka nalobaka verité soki ozali mwana oyo ozali toujours na makila ya papa ça veut dire makila ya congolais okoyeba eke na biso po na koya na science to botamaka deja na science po tozali makila ya mokeli tango ngai na kolobaka o nazali koloba nazana tina na koma yango na papier te nazana tina ya kosala te pe na déplacement na ngai nazana tina ya kosala eloko te soki na yebi puissance ya liloba na ngai alors que science ezali esengeli ngai na botama nano pe na kati na kobotama nde na kosala science oyo na kuti mama na nga azali kosala elingi kolakisa mama na nga asalaka deja science po mama na ngai alakisaka ngai ndenge ya kotambola alambelaka nga biloko akendaka wenze ayaka ezali parti ya science papa
et science oyo ngai na kolipo na ko développer ndenge bozali komona lelo ndenge bazali kosala électricité makambo nyonso ezali ya yo esengeli na yo nde koluka yango po ozali mwana lelaka ozali na makila ya papa eloko wana nazasi oyoki yango na koleka lisusu na bandeko na nga mosusu soki nabosani ba question mingi pokoka ko excuser ngai mais parce que tozali ko continuer papa na ngai ya liboso olobi eke na nzoto oyo misopo ya nkamba oyo ke bakimbangiste balobi eke mwana papa Kimbangu bazuaki ba misopo na ye bakendaki kokunda ngo se pa nini papa ngai soki nazali kolobela non bolimbi si tokotika erreur moko e passé makambo eza ko sakana te alobi le 12 octobre 1951 papa Simon Kimbangu akufaki yo lobeli yango ete michopo na ye wana oyebi makamni olobi na michopo wana merci ngai pe na mo rappeler yo ete michopo wana epesi siko confusion yo na version na yo. Okay. Le pasteur Kimbangiste qui nous a aussi confirmé à partir de Belgique, Zawana bande Zawana, les autres na maloba ya mutu na mutu ndenga za koloba ngo. Aloba ki ete michopo wana ya papa Simon Kimbangu tanga beta ki netka mbunda na côté gauche na côté droite et puis akufi. Basale autopsie. Ba mo na kati ya libumune michopo ezate. Mais michopo wana le même 12 octobre 1951 yangonde bayaki ko salela mfumukiangani oyaza l'actuel chef spirituel na nkamba na même date wana ya wana be boka bwana bino mbale awa yo makambo yepsu za mususu bakimai se version mususu mfumu alobi nini concernant michopo na ye oyo fumu alobi na biso merci matondo papa na ngai fumu alobi na biso boye pe fumu azali koloba pe ndenge bandeko nyonso bozali bino boza bipai na bipai pardon na kosenga na bino bofungola matoi na bino boyoka papa nga nazali mwana oyo asali musala na ye na kati na mokili na salaki musala na nga pe monanaki na miso na bato mais lelo soki nga naza kolobela mfumu oyo nalobi Kimbangu po ete papa alatisi ngai mfumu na ye pe azali kati na nga aza kolobela bino na baye bazali bakimbangiste na kosenga na bino ba papa na ngai ba mama na ngai baye bazwami na nzoto na ngai boyokela ngai na ye po na kokosa bino te na ye po na koluka oyo bato baza koluka te po soki nazalaki moto ya kokosa me na ngai kosala ba kampani ya minene na lati kombo ya fumo te po ngai nazali mwana oyo akoli na Europe na koli bisika oyo bobengi ba Europe banini makambo lelo na ye koyeba ke na koki su kobenga ta kombo ya Europe te po ezali moto na ngai oyo ezali moto ya papa na ngai enga nazali mwana oyo na uti na motema naza ko rappeler bino makila talatina na ngai na lati bo moto ya moto molindo po ete nazali mokili alors que papa na ngai bango bazali koloba eke bazuaki nzoto na papa mais fumu azali koyebisa biso lelo pe na tie yango na kati na buku papa esengo ezali monene parce que alobi eke soki bazuaki biloko na ye na kati na nzoto mais lelo mondele asimbi mokili na ye lelo mondele asimbi mokili na ye mondele akoki kosimba na mokili na ye te oyo ezali Congo papa bolimbisi to wana okozwa no tantan okene na ba section mususu mais section oyo motema michopo oyo nyonso ebimaki na nzoto ya mfumu Kimbangu na Katanga na le 12 octobre 1951 yope wapuye yango te ya solo mfumu Kimbangu yende wana mutu atikaki mokili oyo ya nse kanake mususu bazape koloba ete ke ba mfumu Kimbangu pe ou ne pas avoir existé mais wana page yango te tozango lelo tozali ya yo ko confirmer te oui mfumu Kimbangu avait vraiment existé physiquement et d'ailleurs le 12 octobre akufaki et la kofa wana au fond biso page moko concernant michopo wana est-ce que vous pouvez vous rappeler biso qu'est-ce que tu as voulu dire par michopo wana comme ça to yo moko yeba na réponse ba Kimbangiste ipona ba Kimbangiste michopo wana yango nde bayaji kotia na nkamba oyo esalaki mfumu Kiangani nde yangwana azali yende yemoko mfumu Kimbangu azongaki kati na tata ya chef spirituel oyo nkamba pour abota makape même jour le 12 octobre 1951 ma date de naissance eza CGT tokokota na mozilo te metobi ke eza le kutape abota le 12 octobre te mais en attendant tondimake yemoko ateki date de naissance
akabia on le 12 octobre na jour aliwa mfumu kibao ke michopo wana d'après pasteur ya Belgique apesi pena kombo na ye soki paza ko yoka bisa yaka na malembe ko ya ko justifier que te michopo wana pour la fois kimbangiste to ko na fois ya batute ça c'est la façon qu'il croit michopo yango ba cloner là qui le chef spirituel qui est en camp yo siko pona michopo ne kenda ki wapi o loba kango déjà mais ozonga suko yeba on te zongela un peu na michopo to yoka pe version ya michopo version ya michopo elingi koloba oyo papa azali koloba alobi ete michopo ezalaki oyo na mitema parce que motema na biso il faut oyeba ke tozalaka motema ezali kolakisa nini kati na nzoto na biso yango nazali kolakisa yo po moko na biso ayeba ete na bandeli liloba moko na biso ayeba ete azali makila azali kimbangu ata oboyi mais il faut koyeba ete ozali ye yende ayaki pona yo omona eke ya solo ozali moto mais tangue tozali komona pasi po tozali ko ignorer o ezali biso moko bozali ko ignorer kimbangu ezali lokola bozali ko ignorer bino moko bokoyela ye na ba sujet belé bokokeni na bipai na bipai mais boyeba eke azali bino ke bino bozali ye soki boboyi yango bolimbisi encore une fois soki okoko no place wana te na kotika papa nazosonga place wana pardon nazosonga papa tika rappel le susu oyo to komi na deuxième premier exemple na peso David Livingstone ta akufa ki yepe ban solokoto na union sona bazwaki yango indo bayeba ki raison za awa nazo challenge te nazo tenter pe ko fongola soumis pona ba ke oui ban solokoto yiko za na valeur mususu parce que David Livingstone ban solokoto na union sona yi complet motema bakundaki yango na uzizi place akufela ki ba africain ba boya ki michopona ekende po alingaki bango ba ya mingi bango palingaki David Livingstone ya trop akomaki moko bango ba bité papa yo souvenir na biso michopona yo motema ya biso ba mindele bango bazwa ki pupulu ya nzoto na bango c'est ce qui est à Londres maintenant kuna na États-Unis deuxième raison soki na Angleterre deuxième raison na koyebisa yo tous les pharaons bakufa na ba pyramide ban solokoto na bango pe balongola yango lisusu et l'histoire ndeko dompe akoyiko ya kokotla ngo ko détruire ngai ezape ko funda yote on a vu seulement les sphinx les cadavres kati na ba pyramide na Égypte mais ban solokoto nyonso kati ki botema ba michopo nyonso bayiko kunaona kachopa ya kati ki na kasai d'après batumsuku baza ko lobaka donc ici c'est clair que to comme un peu koya na niveau ko comprendre que ban solokoto yiko za eloko mususu biso ba Kongo nazo yebisa ki mama okati soso to nyama michopo ya kati ban solokoto to benga ona motema ezala toujours réservé na bankumu ba mfumu ba chef ba papa baliaka ngo bana kutu vedir ko bolela ngino ba kokorin susu ba kito wana mebosi ban solokoto za tata te awa pe to za ko bona ete bande ko kimbangisi c'est apparemment bazo pesa biso message mobo ke solokoto za fumu kimbangu yopo yo na solokoto za fumu kimbangu David Livingstone solokoto za David Livingstone ba pyramide nyonso ba pharaon nyonso ba solokoto lisusu est-ce que soko za no préparer est-ce que vous ça so recherche poto yeba pe prochainement temps royer la biso la valeur des solokoto la valeur des solokoto ya nzoto ya moto valeur nango ezali oyo yango nazali koloba na yo ezali valeur nango ezali lelo biso ba congolais ba koki komolisa biso pasi bakoki kosala nyonso mais toyeba eke tozali libumu oyo ezalaki libumu ya kimbangu oyo tango bayaka libumu ya mokeli mokeli tango alataka kati na biso ye nde moto akomaka nzoto na biso pe lelo oyo ngai naza koloba liboso na bino soki lelo ekomi ke ngai nakende akoki kopesa ngai tekiniki nini mpo ngai nakende mpo ete baye baza na nsima na ngai ata bakosala nini na nzoto na ngai etikali mpo ezali mabele nazali makila na yaki makila pe nazongaka makila secret ezali na kati na libumu na ngai yango yoki basaleli hôpital babimisi yo na kombo ya autopsie po ete bazwa biloko na kati yo tango kufi bazwi biloko na yo ya kati bayebi tina yango lelo nga nazali kolobela bino boye clé ya congolais okotambolaka okozalaka vertige bayibi mutu na yo bayibi makambo nyonso ya yo mais bakoki jamais na koyiba o ezali nzoto na yo ezali kolekisa yo ke ozali congolais bakoki koyiba te ni motema na yo papa na biso oyo yokika yaka liboso na ngai fumu kimbangu akendaka na yango pe batikala komona yango te yango lelo yo azali kozongisa biso oyo ezalaki biso complet sikoyo aza ko remplir kati na mwana moko na bilaka
esika nyonso ozali soki otelemi oyoki ke papa Fumuki Mbangu azali c'est que yeba ke nzoto na yo mobimba ezongi bondele akoki sokokosa ote. Merci rapidement. Quelle est la réponse dans concernant bongo ba kufaki avant Fumuki Mbangu aya na mapele oyo olobini na question wana ba kufaki avant Fumuki Mbangu aya na mapele oyo papa na ngai matondo lisusu elingi kolakisa nini bayeba kite tango babimaki kati na mokili bayeba kite ke mokeli tango papa bimi ayeba kite ke oyo ezalaki esika asalaki moto na ye cerveau na ye nde moyini ayaki koyiba oyo ezali sentiment aboyaki kaka kovanda na kati na nzoto na ye alingaki mpe abima libanda aenzoyi mokili lokola makila esengelaki eya na mokili enzoyi aboyi kozala kaka na kati na ye papa oyo ezali biso ayango abimi libanda akomi mpe na forme na biso me na couleur ya mondele mpe oyo ezo komona bachinois oyo nyonso bozali komona mpe baye lisusu mpo ete biso bakeli oyo ezali papa akoma kofukamela ye asaleli bino lisusu oyo bazali lolenge na bino me bokokani te ezali lokola oyo ezali komona Rwandais ezali okozomona Sénégalais ezali okozomona Somalien bozali ndenge moko te Congo ezali oyo ezali Congolais bolimisi na sepeli koyoka ndenge oti ko qualifier bikolo mususu ke bazali ndenge la lolenge na biso te ote okoli na poto tikanga na rappeler que les années 70 Congo pe asalaki babiloko boye na Angola Congo pe asalaki babiloko boye na Rwanda pe kuna. Nous avons posé trop de dégâts contre nos frères aussi dans l'environnement, na biso ba frontière na biso. Nous le savons bien. Siko biso siko na cadre wana ndenge nini toza différent na ba oyo ba eko zong c'est biso pe même désordre. À vous. Tozali différence na ndenge nini papa parce que ezali na biso koyeba eke bandeko nyonso tu ndenge lelo tozali komona ba oyo bazali banda na Congo ndenge biso tozali awa. Na yoka kinde ko mususu atunaki ngai question bokolo yote koleka na émission na sala ke ezalaki ndeko atuni ngai question lobi bongo yo ndenge nini obimeli na kati na Angleterre na ko profiter pe na meka kosola na bino alobi ndenge nini papa yeli yo kaka na kati na Angleterre na yoka ki motuna wana pe na yebisaki na lobi oyebi sentiment ebandaka wapi po etonda na nzoto na yekende ezali na kati na moto esika oyoki ke fonctionnement ya moto etambolaka po etia eloko nyonso tu na kati na cerveau sentiment ezali lokola oyo tobengaka mafuta na nzoyi ekitaka ti na mikuwa ti na nzoto na moto me epesi yo sentiment soki ekiti ebele epesi yo sentiment ya koleka ata olingai koyiba te okomi koyiba sentiment yango nayebisi ndeko nalobi papa abimelaki bino na Congo combien de bateaux bandimaki ete mpe baignoraki ye yango papa ye kobima esika oyo sentiment ye abandaki abimaki pe ayibaki makila na nyama po ete ya kovanda akonza oyo ezali motema yango yoki papa motema na biso esi ebebaki parce que tondimaki kondima oyo ezalaki croix ekota kati na motema ekota kati na mwasi ata azali kobota bana ata azali ye moko efa néglige nanu bana na ye babimaka libanda bakendaka po pasi ekokotelaka ye moyini koyinana kobomana makambo nyonso ya mabe kokotelaka biso a partir ya nini tondimaki bakroi kati na biso kroi ezali synonyme ya perdi bozali ya kobunga tala ntina oyo biso tokotisaki kroi kati na mboka oyo ezali motema oyo ezali mama na biso esika biso banzambe toyaka. Merci. Wana biso to biango Congo dia ngunga ngo dompeta ozo malobanda ko pesa suba sete kitoko ke place to ndimela ye croix place ya kulumbimbi ki ekomba kulumbimbi kutunga na linga suko yoka ngote nde place wana to melaki wiki miel ya kondima croix et puis Congo ekoma ki Congo dia ngunga. Merci pona ko beta sete na bisika wana batu mingi makamuso za koloba baza perdi simplement parce que bazape nano ba joindre train ya bana bilaka te mais bana bilaka nyonso makamtu za koloba kaza na niveau trop supérieur jusqu'à il n'y a pas de remarque de ma part. Merci. Place wana suka ya croix prochainement zala clair que c'est le Congo dia ngunga. Ha boa eo
tokeye pa ndeko maître maso apasa ba motion eza ebele nde tokozonga na 1 minute na batutu baza na kati awa pona première section ya invité na biso ndeko Alain Mbola mutaza ko se défendre na moto moko na supériorité moko franchement mutu nyonso ko atteindre niveau ya mvola za piluka tokeye na epa ndeko maître maso mutu nanto yokite awa nde na kopesa ba motion na batutu baza na kati